Chers compatriotes, chers combattants, chers résistants, soldats d'autodéfense, bamama, batata, bilenge, banaikolo Congo, na kombo ya Lolaka, Yanvulusi, Kimbangu, télévision na biso, na kombo ya diaspora mobimba, ezali oya bino molobeli, na kombo ya les grands sacrificateurs, Papa Sayala, na ekotombe la bino, Mbula Elamu, 2020. Topé, na eko présenter bino, nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, à toutes et à tous, au nom de télévision Lolaka Yanvulusi Kimba. Au nom de notre Tata Nzambe Yampungu, Tulend, Nzapa, Nzakomba, Akongo Mungali, Vidi Mukuru, Nzambi Wamilele, Mungu Baba. Je tiens à vous remercier la confiance Oyo Bopesaki Biso Mbula Eleki. Ya soleke topasaki Mbula Malamu poete Nzambe abatelaki moko na kati na biso. Et na sengi merci na Oyo nyonso ataki intérêt ya nation liboso na mosala Oyo tozuit kosala Mbula Eleki. Bande ko bana somi ekolo Congo. Tokutanaki na mikakatano ebele. Oyo ke touti ko perdre bandeko ebele oyo bakwei na kati ya front po ete balapaki babundela mabele kolo Congo. Et tokosenga ke milimo na bango epema na boboto epai ya Nzambe po ete bakufi na cause oyo ezali juste et noble. Batata, bamama, bandeko bana somi ekolo Congo. Ya sole ke tozwaki ba déception epelé, la trahison oyo bandeko na biso ba na Congo ba préféraki kozwa mbongo ya bapaya. Et mbongo ya bapaya oyo bazwaki et rendre mauvais service na nation. Oyo moko na kati na bango mingi bazali conscient na yango. Yango tokosenga na moko na na Congo. Et sika nyonso bino bozwani. Moko na kati na bino atuna mutuna na kati na mutuna ye ayeba ngai na sali nini mbula oyo esili 2019 pona ekolo na ngai na mutuna wana eko permettre moko na bino na koyeba oyo nga na salaki ya malamu tope na salaki ya mabe e na sala nyonso po ete na modifier na sala malamu oto sengi na bino ke moko na bino asala bilan ya oyo nyonso asalaki année passée ko bosana te soko zalaki traître otraizaki mabele kolo Congo loko yebake ya solo na kati ya motema na yo na kati ya ndako na yo okoyebake ya solo musala na salaki Nzambe ya bankoko na biso a permettre nga na sala ngote me lokoso ya mbongo trahison elaki nga pote na trahir mabele ya kolo Congo pote esprit diabolique o ekote la kiyo pour la trahison senga bolimbisi na Nzambe. Tokokumi saba oyo banso bazali ko bunda akore ambatiki ba famille na bango musika oyo ba se retrouver na kati ya zamba na kati ya ngunda. Nous tenons vraiment à vous féliciter pour l'effort, persévérité oyo bozalaki nango, dynamisme oyo bolakisi oke mokili mobimba ebangi bino elobike. Vous êtes confirmés des guerriers, des vrais guerriers, je dis bien. Yasolo, vous allez ba incontournable. Pour être Mokili, Mobimba, surtout la diaspora, ennemi bino, l'armée nationale du peuple Congo. Oyo, misusu, ba mesane kobenga, ba mai autochtone, oyo, ba mette comme sous benga ki arc-en-ciel, ba alliance nyoso ba salaki, bisoto regroupement bango, na kombo ya l'armée nationale du peuple Congo. Bravo pour l'excellent boulot que vous salaki.
et sans que moko na bino abosana te l'objectif, la vision et la détermination oyo bosalaki ke bokoma na esika bozali na kati na engunda ezali bino te, ezali nde nzambe ya bankoko na biso na bankoko ya biso oyo bayebi cause oyo bino bozala nango kezali juste et noble oyo bazali kati na bino ya solo moko na bino abosana te tokosenga na bino encore l'effort moko na bino a exercer effort encore tobosani te na kati na bino ya beaucoup de traîtres oyo baza nanu lokolo moko na kati lokolo libanda po ete aluka nanu baminere to mpe aluka nanu corruption tosengi na bino nzambe bankoko na biso akopermettre bino te na kombo ya mvuluzi kimbangu na kombo mama kipalvita oyo na nzambe ya bankoko na biso aza na bino elongo asengi moko na bino totengi koma moto te tokondane moto te me tosengi na moko na kati na bino bituna na kati na motuna ye eloko nini nga nasalaki ya mabe oyo nazolinga nasala ya mabe zonga ndenge balobaka na raison po toyeba ndenge nini okobundela mboka na ndenge ya bosolo bandeko bana nsumi ekolo Congo na biso mpe nyonso tozali na kati surtout na kati na politique ba oyo nyonso basala politique to te bazali na bolingo ya kosala politique po politique basala kango po na sauver nation mais tuna pe yo esika yo zali erreur ninga na salaki po ete lelo soki monguna komi ko beta toloke azali plus puissant que ngai plus puissant que mboka na ngai plus puissant que l'armée na ngai ezali faute na ngai trahison na ngai moto komisaki ngai wana senga bolimbisi na kanisi soko sengi bolimbisi yo moko na nzambe na yo na kanisi okoyeba nini okoka susu kosala te po ete o induire nation na yo mobimba na erreur te bandeko bana somi ekolo Congo les combattants invisibles tope ba combattants mais susu o bazana kati na diaspora tope ba o bazana mapele na ko féliciter moko na bino na ba résistant na mosala makasi oyo boyeti ko lakisa mbula elekike bosedaki na pression tope na corruption ya monguna te bravo na mosala bosali merci mingi na mosala nyonso oyo bosali mbula eleki et boluka bo multiplier effort que bosala encore plus que ça na ndenge ke nzambe ya bankoko na biso tepe milimo ya ba oyo banso bakufa mpo na mabele kolo Congo oyo tobelelaka 18 millions de morts na kati ya milimo na bango bazali komona misala oyo moko na kati na bino azali kosala po ete lokumu ke bakufaki pamba te me bakufaki na cause moko juste et noble batata bamama bandeko tozali plus de 82 millions de Congolais et ça la capacité mingi na tango bino bolelaka ke bokoma ba victime otope bozali ko se victimiser na banguna oyo liboso ya banguna oyo bazali même pas même 10% ya nombre ya ba Congolais oyo tozali et ça la capacité que moko na bino atuna pourquoi ngana mi komisa faible voilà yo omi komisa faible liboso na monguna ozali capable vous êtes capable de tout faire pour sauver la nation, votre nation. Réveillez-vous. Réveillez-vous, mes chers amis. Arrêtons de rêver. Arrêtons de céder à la peur. La peur tue. Donc, chacun de vous doit se mettre debout pour essayer de modifier encore ses comportements, ses mentalités. Il y a peur. Il y a qu'à chasser en autopée, il y a qu'à briser mire, il y a peur. La peur qui tue, c'est cette peur-là qui fait qu'aujourd'hui, on croit que l'autre est plus fort que nous, mais tandis que l'ennemi n'est pas plus fort que nous. Nous sommes plus nombreux que les ennemis, alors nous sommes capables de débouter tous dehors. Yango wana, totala musala bandeko baza kosala, to accompagner bandeko na musala bazali kosala po ete Congo na biso elonga. Bandeko bana somi ekolo Congo. Na kolobela susu eloko moko oyo, ennemi acha po ete et détruire biso. La division, le isme, le fanatisme, le régionalisme, le tribalisme, c'est l'arme oyo ennemi a tcha na kati na biso et que moko na biso ayebaka te ke munduki oyo
ennemi atia po ete ekabola biso eye azala na kati wana po ete ye adondo. Bandeko bana somi ekolo Congo ko banda lelo ke moko na biso na koyoka message auto adressé na nation pour na ba meilleur fait esengeli ke moko na biso amituna ngai na mobu eleki na salaki nini pour na mabele ekolo Congo e na lingi na sala nini pour na mabele ekolo Congo. Soko tuni yango nde kozwa réponse olobake Congo mabele Congo mama Congo akosala nini pour na yo pour na lobi. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo na kozonga mwa moke kopesa bandeko oyo ba veillant combattant les soldats d'autodéfense oyo bazali na kati na engunda na kanisi na moko na bino avant se retrouver wana atiki ba fayene mosika to mituna to kende ko sala nini wana to kende wana pona ko luka mbongo te boza ba commerçant te bozali ba oyo bolobaki ke to kei po ete to défendre bandeko na biso na ba bien oyo bankoko batikela biso mabele. Alors bandeko na ngai, parmi vous il y a beaucoup de divisions, parmi vous il y a beaucoup de traîtres oyo mungu na kotisi ba division to pe ba traître oyo mungu na kotisi. Nous sommes capables ya ko arrêter bango to pe ya ko arrêter système o mungu na kotisi na bolingo na mibeko na misala. Bolingo mibeko mpe misala oyo nzamba asengi na ngai na yebisa bino na mokolo na lelo esengeli ke moko na bino na koyoka video oyo na koluka koyeba ndenge nini akobundela mboka na kati na bolingo na kati na mibeko pe na kati na misala elike kozala. Ba oyo banso bazalaki ba victime ya ba inondation, oyo bazalaki ba victime ya ba mbula oyo enoki ebuki banzela epandi tu bazangi bandako tosengi na bango nzambe abatela bino po ete ezalaki catastrophe naturelle. Mais ceux qui botali bien catastrophe naturelle wana ezali mbala liboso to vivre na mabele ekolo Congo moko na bino amituna motuna pona nini to bani ko vivre la situation wana yango nde ko permettre biso to boya eloko te ko benga bapaya bakotesela biso ndoki akota na kati na libota nzambe ya bampaya oyo bayela biso yango nde koti biso ndoki wana aye na occultisme aye na bakisi ba domination modèle. Voilà ce que vous avez vécu. Donc mayo vous allez komona ezali kotonda mbele ekolo Congo boyeba yango ke ezali na bato basalaki mabe po ete bino bo vivre ba catastrophe wana. Alors tosengi na bino bandeko bana somi ekolo Congo moko na kati na bino esika azali ayeba bitumba na biso ennemi na biso azali nani, cible na biso ezali nini, cible na biso ennemi na biso moko na bino aluka ayeba ye tosi tolobi yango bandeko toyebi ke notre ennemi numéro 1 c'est la MONUSCO otoka sonité to ko belela et to mettre en garde tout ce monde oyo bazali ko mener baction na cesse pour ete ba protéger MONUSCO pour ete ba garder MONUSCO na mabele ekolo Congo. Bandeko mokili ezali koningana bandoki nyonso mokili pouvoir na bango esilisi biso. Et alors bandeko oya biso ba marionnette o bazo sala ke la MONUSCO là a tenu toujours debout, a continué en complicité avec l'église, les religieux auto mettre bango en garde. Bandeko, méfiez-vous de ces gens-là. O bazo la bino na kombo ya nzambe, o bazo la bino pacifiquement. Méfiez-vous de nzambe alingaka moto na pasite, nzambe alingaka moto na monyokoli te, nzambe alingaka moto ya alelaka te. Nzambe alingi apesa yo makasi atoyi obundela mboka na yo atiela yo bomengo wana ezali pona yo pona bana na yo. Me banguna oyo bayebi ennemi malamu ennemi azo utiliser bango pour nuire mabele ekolo Congo to mettre bango en garde. Qui sont ces gens-là? Ce sont des politiciens congolais pour na monta comprendre auto benga les politiciens, les évêques topé par religieux oyo baza complice na kati ya makambo wana e balingi continuité sala to mettre bango en garde. E bandeko bana somi ekolo Congo to lobieke bato nyonso ba diriger mabele ekolo Congo ba bomisi be na Congo ba bomi ba koti occupation
étranger na beleko le Congo place na bango na Congo ya sika eza lisusu te. Moko na bino ayeba ko repérer bango, ayeba koyeba ennemi azali nani e wana tokosukisa na ennemi. Voilà tosuki wana nzambe ya bankoko na biso abatela moko na kati na bino asunga ye apese makasi otobelaka mikolo nyonso mvuluzi kimbango apesa bino makasi arevele bino ba oyo babombela bino. Mama kipa mvita apesa bino makasi ba revele bino ba oyo bobosanaki. Tosengi na moko na bino oyo akotisaki munguna to Satan, to esprit diabolique démoniaque na mabele ko Congo. Tango yango ikoki asenga repentance pour être Congo ya sika tozana besoin ya batu wana te oyo ba Satan tope o bakenda na banzela ya kisi na ba domination ya bapaya tolubi nango ke esili. Voilà tosuki wana matondo mbula elamu merveille encore pour na mbula otobania 2020 nzambe apakisela bino mingi oyo bozangaki asunga bino apesa bino mayele makasi pe bwanya ya kolonga bitumbo tozali nango tango tolobaka na kati na bolingo na kati na mibeko na kati na misala nde elonga ezali matondo na kombo ya TV Lolaka ya mvuluzi Kimbangu matondo ingeta ibobo ibo